ozote ya bantu babika bakangi vina yo po basala makambo na bango ba sacrifice lukuta boyana butu ngali soki na moniko oye olobi makambo na zolo ba vérité obandi ko finga ngane mission na kuluko église na yo adresse na yo soko osamu ba lobetinga soko na samu ba tobeta ni mais yo otelaka te ya batu ne batelaka papa nzambe ye moko apanza ku église za kwanza mi batu basakana omona nzambe asalini apanza yango voilà bona yo kamao so nga soke matina ko kufinga mutu pe makambo ya mabe évêque tengan yo beno ngana bota papa c'est-à-dire c'est que talaka yo mo ozo sala apart makambo ya nzambe tout ba vérité na utaka likolo te na lona na bambani soko kufinga nga pe na mone su na zongi. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Voilà, fidèle internaute, Mbote Nabino Nyonso Bozo Landabiso sur Tolobi la vie. Restez toujours connectés. Tout ça, c'est votre frère Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse, Mkonza Mibali, tout y a monde. Et merci à mon père, Papi Gen Tolobi la vie. Et Namoni Bongo Washington, 4 fois prêtre, les grands pays naminiques. Pourquoi pas mettre Chourambo malembatable Yakukuni ou Mwaka El Chanto de Kimbanti, que Mkolo Mayele, Mbote na Cynthia Barbara, Bambote na yo. Tu as dit évêque, il y a assemblée chrétienne Talakaka, tout sur la masolo vraiment tout sur la yebele. Évêque Boni. Kimi ezali mbote pe na balandi ya chaîne na biso. Tolobe la vie. Partout dans le monde entier, tolobe la. Isana ba chaîne musuto kendaka te po ba zolobe la vie te. OK. Chaîne oyo définition na ngo zolobe tolobe la vie. Balandi nyos. Oya kutala mission yo. Au comprendre que nzamba salaka. Oya kutala mission ba vérité nyonso ebatama ekubima po ezoloba nini tolobela vie avant ko bande mission to ko sala prière mo muke papa na biso ko le Yesu Christ Nzambe tata Nzambe mama Nzambe mwana yo moko limo santo papa na kabia mission ebandele nango kino na suka na maboko na yo zwa contrôle ya nyonso papa mutema na ngai kanga mate efungola ba vérité nyonso po peuple na yo bika walol yati wachendele la Nzambe Mungu wangu na beko kona bakombo ebele efumu wadi fumu Nzambe apo tulendu dezo nsakamba kongo vini mukulu sala na biso ne mission na teleme nyonso distraction na kombo na Yesu Kristo amen. 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 Voilà, on est qui prière, il y a introduction, il y a évêque pour que tout banda vraiment masolo nabiso. Évêque, assemblée chrétienne Talakaka il actionné. Définition nango yebite. Talakaka. Définition nango zo comprendre te. Yo no expliquer biso. Pour toi to wa Talakaka, c'est-à-dire au Talakaka ou Talani. A C T. Définition nango eza ACT. Assemblée chrétienne Talakaka. Suko Talakaka ni. Talakaka zulu banini. Lelo ba chrétien comment fokata suku bien. Oluata bien, ulati dine na yo ya bien to chemise nde bazo traiter yo ke za chrétien. OK. Le loi comment muto lati eloko na yaya mukuse ulubi azandum. Yango nga na lubi nini? Assemblée Talakaka. Muto ajijaka biso eza ensemble. OK. Muto ibi mutema ya mutu eza ensemble. La parence trompe ne ba yi français bazulu. Omoni ya kata témoin l'autre na yeto tentiri yolubi oh mutu wana za mupagano. Frère Lori ayembi nzembo soki qui a commencé c'est lui qui nini wana c'est ça. C'est Dieu qui a commencé. C'est lui qui va faire un miracle dans mon vie. Frère wana ayembi nzembo na mutu na ya azana na balors. Oui. Taka ba sentiment lukuta wana. Oh kati ko vondo za chrétien lukuta lumvunu na nge. Assemblée chrétienne Talakaka mona na misu alati mabe Talakaka. Ameli masang Talakaka. Voilà. Omoni sere mo kutana na boîte zobi na zomela Talakaka. Consiste yete po ne juge pas. Mais ouais. Muto kujija bantu nyonso na ba passer na ba prophète ezanzambe yemuko. OK. Yangon kombo ya sa église nanga assemblée chrétien Talakaka. Vraiment une explication pesi penza ba. Wala ngwe masang Talakaka. Alabali basimi balle Talakaka. Wa bundi Talakaka. Boti bane bele Talakaka papa Talakaka na misu. Kulubate. Moni avec pas sombi mituke bele. Papa Talakaka. Eva botoli mutuga ya. Ato moni nga na ba musicien. Mutuga deka na botola ndenge ni papa. OK. Tubande misobe tuke na ngobie putuko mabia. Poza la ndebo sombela bango mona suka so. Eloko pe na zolinga te ya be mission. Bobanda ka bien na suka bokomi kokende na ndenge ya mabe.
Ça c'est le kata to bundia batu bakutala kaka. Ah évêque. Yo bunda yo. Na yebiso vérité que na bombe. Bible lobin la vérité. Et mission talakaka. OK, talakaka. Alors évêque na nyonso wana mais et utande pa na bino moko parce que à travers bino de l'église o ba benga binzambi nzambi nde batu ba comment ko juger batu, c'est ça? So comment est-ce que yo ko contredire ngona talakaka? Papa nazo contredire nyonso. Oyebi Bible o tozo tanga Bible ezambele aminu bele. Mais na kati ya Bible to mona ka ba verset mususu ba prophète ba zolubela to talakaka. OK. Bango bakanga makaka na bapisom nzamba pambula yo okubala okukende France ozobota bana mapasa tozotala kaka koto bazoteya pe sur le pardon tozotala kaka donc soko olingola na makambo ya nzambe okokubela liboma yango na avo okubela liboma te tala kaka papa mboka ezokende mabe tala kaka o bakonza mboka bazosunga bantu te tala kaka dollar mati tala kaka et là au mort les sous on a est-ce que ba milisa bazokufa tala kaka to comme place on est là au mort bosambela rabatu ke mbulo yo sila to voyager au mona ba mbula ngo esile belé muto voyager te to soit mbulo to mo yo sila to voyager ba prophète nyos ba passer nyos lukuta bazolia mbongo na sima Jésus Christ azoba mbule ko sila te ozo voyager yo za mbule sili muto voyager voyager te banda muto akote église azole la nzambe na bota kate mais papa tala kaka soki to lubito landa tuluba voilà o passer wana basalaka ye vidéo o passer wana bakangiye o alekina ba TV ba monia na boîte ko jijete tala kaka mukolo ya suka nzamba ku jije biso na ba passer na ba antunios na ba prophète na ba évêque na ba sali ya nzambe OK o ba musicien baza bato bakisi osomon voilà olioloba tala kaka yango to yelbino église na kombo assemblée chrétienne talakaka. OK. Assemblée talakaka. Voilà. Prophète relation yona pasteur Denis les César ndengene. Vous avez une bonne relation. Oye comme deuxième fois. To bandia mission na ndenga malamu zolingo déborder. Mais avec olobaki ne bandi avato sala mission nyoso na tuna. Papa, elama comme so go kutuna, muso poko kutuna te. Et ça n'a pas comme muso ko kutangela ngana plateau te, ba monika évêque bodaza wana ozotanga ba comme ba mususu. Tu vois? Changer ma gamme, kutuna ba mususu te. Bozaka na ba problème parce que comment ba pas pour répondre question. Ba passer ba sebele. Comment yoko kanga makaka na ozotanga wana? Azana vina ye. Azolubela makamba vina ngana ye etalinga te. Na kulubela vina ye par rapport ya nini? Nzamba ko frapper bantu ebele. Mais tozotala kaka. Selon nini sala bino na bino basala nzambe bokota na barando lo ba misa. Selon nini sala siko pe ba musicien bakota na balando. Loko nini sala papa. Vi mutu nyonso kulinga yote. Mususu akulinga ai milie yo. Bantu balingi fetete ya una utukuluba okubota amen. Ozokende France amen. Ozosoma lupango amen. Soko yebisie tika masumu amen komuke. Tika kindum amen komuke. Tika basabatu amen komuke. Papa, siko tolu banene yango na lubike olia to juger nyonso tala kaka. Mais ba comme musuku tanga te po tokende bien. Kombo mo utukutanga nazoyeba yango bien te. Mutu na yoti. Parce que mo tikela ka ishera te ya fort en église na yo na ACT. Nani yango bana? Denilis. Comment na yana? Mutu na yo de. Ngana yebi de ningonda yembela nzambe bien. Frère de ningonda yemba musique belle. Ayemba musique bana nzambe ba pambwa ma. OK. Ozotangela nga ba bakakuzwa kisi na maya ndombe bakosa bantu. Papa nako kufase ba maîtrise za na mission pour na bike Soloba ile loko loba. Président ata kwa sali. Oloba ile loko loba yo to na posa ke na oloba parce que peuple de Dieu babungi trop avec. Na leki na batevu na lobi trop papa, ba bazo changer te. Nzambe azobimisa bango na posa. Ndo moni frodo ayembi kalate, bokomona bango misala na bango kubima polele. Tokukanga bango. Est-ce que mon frère wana banda yema nzeme wana est-ce que azana sise? Kongo lingi bakambo fula it. Papa kinsanso soki ba revo zolubela nzambe na ndenge ya solo ozote ya bantu babika bakangi fina yo
po basala makambo na bango basacrifice lukuta boyana butu ngai soki na monika oye olobi makambo nazoloba vérité obandi kofinga nga na émission na kuluka église na yo adresse na yo soki oza mobali obetinga soki naza mobali tobetani mais yo otalaka te ya bato nde batalaka papa nzambe ye moko apanza kuta église nza kwanza mi bato basaka omona nzambe asala nini apanza yango voilà bona yoka mao so nga soka matina ko kufinga mutu pe makambo ya mabe évêque tengan yo beno ngana bota papa c'est-à-dire c'est que talaka yo mo zo sala apart makambo ya nzambe tulu ba vérité na utaka likolo te na lona na bambani soko finga nga pe na mona esu na zongi kongo eza ya biso nyonso oye koya eyam eza te bible ndezo kosa batu betamba ta litama ya gauche upesi ya droite eza façon ya kuteya bana nzambe soko na tandi yo loko moko na maboko na nga ndenge eza boy na beti moko na litama na yo ya mibalo okusenga te okulela c'est ça patiko kuflate biso na makambo lukuta évêque le lobi makambo ya Deniles yesu bokutani boye tokubunda papa soka aza mobali abeti ngai soka aza mobali ya solo abeti ngai to na kuzongisa ye na mai ya moto yezikisa elongi na ye azikisa mbala mibala akosa bato eza baproduit mosu ekokubebisa moto elongi produit ebebisi yo vin ozokosa bana nzambe banendisanga na tono yamanyama lukuta na yo évêque yo zala yo pe mto osungaka ebe na bakisi mosu ntango azi kaka émission ya voix esila bakopanza video po kozwa eloko moko comprendre za ekovanda me na tomboli yo na eloko bandimi baosepela te bamona évêque ozobunda papa journaliste apart makambo ya nzambe paster aza koba te obeti ngai nazongisa mais apart sa ngai nayebi kobeta likofi je suis bien formé bongo te abongo na bana ya bandale bayebi otika no mpe na bible otiki eza na baesprit mosusu soki moto azobima te bima nakobima te ngai noko na ye beta ye nanu bata ye bien okomona langage echange nabimi boyeba kodelivre bato te bakosaka bato papa parle ya langue nde ezobomisa bantu yo po banda yango ti otika mo point yo yoka place na bandi unazulu ba langue yo te na ba radio tondo yo ndo parler la langue trop c'est l'abondance du cœur la bouche parle na yeko yebisa bana ya poto bana ya tinsans bantu nyonso bolongwa na vutuma bolongwa na ba distraction voilà moto azuma ya lobike bana zwa kopo ama itali kolo ya TV nazap papa siko na tuna question mo évêque siko te oma ba TV ba plasma siko ba service ngo sa masute ekusala manenge soko ziko pote na plasma epanzani uteve ekuvana ndenge nini omonike nzamba za nzambe ya multi system na vie ya mutu nzambe soka lobaka okopambwama toyebaka ba vewe nze mwana komande na rasa kombo ya sika asdam lelo tokomi na ba infinitif le tokomi na bakete eza ndenge ilobi nzamba kokomisa mutuka mosusu ebimi baseka yo te lelo ya yo nano esuki te aéroport esili te mapangu na tinsasa ezali bango bake chine yo kokende japon bake france yo kokende amérique bakosa yo te kende kusimba tumu eloko vino yo kusuka mabe na ye kulubela bantu nyonso nasali 365 jours na ngomba nano esalama te nano esalama te voilà le cas contre nga na TV na yebisa yo papa na kena kuluka elongi ya nzambe nzambe yebisi nga évêque boda yebisa bantu nyonso oyo bazosala nzambe na lukuta ebele ya bana baza na boulevard bafazer ce sont les prophètes baprophète nde basali bana wana bakoma bafazer c'est vrai ça papa nazolela je pleure lelo bana wana bakomi kulela na nzela bazosenga tu mwa 500 prophète opanza libota bato omwana na yo aza ndokti akulia yo mwana babengani mwana akoma shege bakretien nzambe apambola bango na escroquerie motema mabe kindoki papa voilà nzambe apambola bakimbangiste apambola bandeko na biso bamusulman na bakatholike papa apambola bato baluka nzambe na longo ya solo kreta wutu kusambela bande abeleli nzambe ayembi luzizila ya badara ya mangenge akomi na ndako bakuti babeti mwana na ya akati bilamba uyebi nga te iloko akati wana su emonani bokusantila abunda mekuna abeleli baroko bobobobobo batu nyonso bayembelaka nzambe na balangue baza baventurier voilà
na banzemo mususu mama nanga papa kolanda te bazomema yo na libebi ya banzemo mususu ake kuzwa ngo panganga obanze mususu na yo kaka banzemo mususu obanda na langue quelle langue baye biso interpréter munoko zolo ba wanu kulubango bo fungola misu voilà bo fungola misu bo fungola misu voilà merci tozana évêque Boda tozo continuer na biso évêque au tika démarche ya éveil patriotique pourquoi na uti kuloba na vie faut ko marcher na bantu bitumba eza makasi nazobunda bana nzambe bazonga bomoko me nazanga moko nayebi ke basala nzambe soki baza 1 million baoyo baselaka nzambe ya solo bakokoleka 10 te contredire ngai basali na kinto baseli nini na awa na Kinshasa oyo aselaka nzambe ya solo tanga komona ye bazebele ndeti nani bazebele ba Moïse Mbiye ndeti nani ba Denis Lesi ndeti nani bayo bangana papa mutu moko te akokuluba mabe na ye voilà nga par ko sona na bitumba na kulia fufu reste na sela nzambe na mutema ya solo okay nukule ba passer simiftom bazo sela nzambe na ya solo l'église ya tegra nukula ba papa ambiso avec Pascal mukuna bazo sela nzambe ya solo aseka kalembelemi François Moutou na moni yo oza lukula banto bazumi benga ba sopiso na ba rap mais tukende bien kasi mwana yo tinazo rappeler car ta mususu bosana ki lokola ba papa biso François Moutom bazo sela nzambe ya solo lokozo sela yengo vraiment lokola kabundu wales azo sela nzambe ya solo okay mais onyoso batekali baza ba copine ba pirate donc bango ba koki éveil patriotique te batiki yo onyoso batekali baza ba ndok banganga basela nzambe ya solo te ndeti nan tanga ba pasero yebi wana ba TV osilika te tanga kombo nazo balande mission atanga ba kombo ba passer boyoka vérité Joël Francis Tatou lukuta oh te moi molimo nzambe zo matanga naza bien formé nzamba connecté ngai tokeyi tanga mususu natanga susu tanga mususu osilika papa tanga ba kombo na ngana bimisa o sepelati bimisa ba kombo na bango ba pasero bazo sala kombo Ziamina Kibila lukuta papa to koza ndaku moko papa to évoluer nazongi su Denis Lesi monika zo kitsangai lukuta Denis Lesi bolanda yena mai ndombe bokomona rie nzungu moko evanda nazokende kubimisango dans quelques jours si sana yezo sila olimo a pétage oyo bozuka pétage eza pétage te ezali yebi ko mwa nzondo euta wapi na nzete baza bandoki papa nzondo TV wana oyo kombo ebima ya nzondo bandoki bozo kufaka na mingi te bozela voilà évêque question moi batininga rapidement pourquoi ochaka ba comédien poité au soutenir bango te kara toujours pourquoi ndete nan ba comédien ba artiste comédien ochaka bango poité nasolo ba papa musala eza mingi nazanga moko ezo senga ba soutien batu ba soutenir Congo tozali na batu bazana atala ya kuyembela nzambe na peso exemple moko muto zo yembela nzambe na église ezo soutenir yete tango akomi kuyemba pa musicien comme exemple na ko kutanga kombo lokula fere okubenga yen docteur okubenga yenani OK tu vois Moutazo comme mon pagano quand tango akei pa ko faire l'omede. Nati ser sindi. Mais tango ser sindi abanda kuyembela nzambe nzamba zo sala. Na frère Kabuya. Kabuya wa. O animateur fali. Ando sambe pas Denis Lesi. Oyo omela bombe. Amela bombe. Te na tunit kaka. Te nga ebite évêque. C'est ça nazo continuer. Na yeko défendre batu basela kanzambe ya solo. OK. Malgré nazo senga ba question ezala mo ebele balande mission bozo ka ba vérité. Bozo ka ba vérité. Siko pona nini yo moko te ozo le karaboué na TV oza en chaîne na opa munene o ba notanga bango kombo moko pikisa bango parce que yo lobi ke non na makofi ozali. Bible lobi mi batela nzamba batela yo. Oh. Donc quelque part ozo bang. Papa, na banga te.
natiki mwasi na ngana na bana na kufa na makofi papa likofi ya mutu moko kubunda komona ke nazar zo bunda na 2 personnes nazonga boy na sikve mais soki baza 10 okubunda ndenge nini okubeta ma papa Congo mboko eza bien te yo mona ka te ba député ba ministre ba combattant na poto nde balandaka ba mbang ki ministre na ye esuki Nzamba pambola papa Fatibeto voilà apambola famille présidentielle Nzamba fungola ba konza mboka mémoire basilisa passion voilà. Alors, évêque, nabi que question ko salope moi passé. Oyambaki musicien moko akala mingi te église na yo, azale ki artiste mo pa munene. Après quelques jours, olobaki okufati. Tant encore yo ke poto musicien na atikali ko kufa. C'est que présence non te bando ba tele to présence à Jésus. Papa, merci pour na mutuna. Omoni moto abatela kezanza donc bayaki na ndeko tosali prière tu peux imaginer moto asali une année et demie abanda kutambola te azuluba te mais tant baye nzamba atelisi ke bintu mbozo senga prière tosali prière ndeko wana tamboli ndeko akomi koloba diable atali ke na profiter na viso ko bengani demo moko kuzala 17 mama nanga papa okanisi de moi accueilli ozonga na distanciation bakuya 1000 OK balobi te tulanda yene église baye kuyebisa ndeko te tolukele place ya kovanda ba profiter babuma ye papa nzamba akosaka te OK déjà nzamba atalisaki na kitalatala yankolo kitalatala yankolo kitalatala nzamba atalisaki kitalatala yankolo abi frère soko bakamati ye ndeli wana ye OK nyos tupesika merci et pas yanzam OK yenda za maître était balobi ki non église ozo vandisa ye osombelaki muste ni to tiala la na banque même ba batali kete nde wazo akomi déjà bien bazwa papa nzambe balukake na ba façon nyos molimo ande ko epema na kimia tangu nde kwaza kulata bien nzoto ukulesa nzoto ukulatisa nzoto mukolo nzoto kubeta yokara ukuregbeta tanga na zote yao nzoto kuyeba teke na mema ye na mboka mokubo OK baluka kanzambe na ba façon nyos uluka nzambe kuya na musu te voilà uluka yata na mabele ozobelela ye ozolela ye bantu bakomisi nzambe kwa dom soki mutuka na yo pineto boki ndo luki nzambe c'est ça que bat bazobika te eri ya mbongo ye wana zobina banzemo na biso obinyo langwe ulali na botel offrande tsakate action de grâce yebi yango te dimo yebi te tanga problème bozo pesa biso ba passer charge ya mpam ezana batu musu soki aye lobaka nzambe zolukum akufa na ye mais vérité bansunga nzambe te batu musu bakufi déjà na mulimu na musuni bazo mema ye déjà nzambe azuye nzambe lubina na kulungula OK nazolo baka famille za na makasi famille yande ko na biso artiste na biso ya Congo Fergola Papa Hervé zala makasi na yebeka mokilelo baka mingi mais balobalo babakuta nongo te c'est ça et puis tango évolution élévation mutu elinge nazomona nzamba telisinga na yebisa ndeko Fergola nzamba telisinga tokusala 2 semaines te élévation zo ya makasi et pas ya batu bakolubaka eza kis to bumaki ndeko na yo zala makasi bazolo bango déjà ke yende mutabumi élévation nzamba itombolaka mutu na façon mingi ba famille kesani OK attention baka musoko ko uta na famille mais oyebite nzamba zo tombola yo na degré moko nanu esalama te na monde entier kasi bakuluba olien bakuluba ozandoki lokola pe kombo na yo mupesa setan igola yango bazulu bake ozandoki OK na mona place moko te batie nzungu bakati mutu bazolia mutu et puis balobela kaka mutu aze élevé na vie pose élevé tika babundisa yo poza ya nzambe mais bakulonga yo te OK amen bakulonga faire egola te bambote na bino so bozolanda biso to lingi to chiter na première partie émission parce que deuxième partie pe to rumela te alors to chiter na point pourquoi ba artiste bazokufa kaka boye bazokufa ba pauvre surtout ba comédien mingi bazokufa bongo suivi ezo zalate par rapport ne basala à succès tant bazala ka bomo na pesi na mbote na papa na biso yeseno
Papi Gen. Papa, Nzamba Pambola yo. Pour ma chaîne est différent. Quand on a eu deuxième émission, au lieu pour tout le matamaka les hommes pour tout les autres. Ngana ko kusala délivrance. Kaka ya en direct bo. Papa omona makamuna yo. Pino Nzamba tel singai makamuna yo. Moya ko lubango exact. Talisa. Nga bangana ngari nga unalinga balwa po batu basanti pena keza bungu. Papa na biso ya chaîne. Komona yena bosani. Papi Gen. Ko baka ka papa. Okay. Ko bana kusunga ko mboka na biso ya Congo. Nzamba kupambola yo. Ba prophète. Le loi za première émission. Na kuyana liste lokula boy. Okay. Na kutanga ba kombo na bino nyonso. Na place bokuta naka. Na ba boato bozoka na kumela. Na ba morto bozoka na kuzwa ba maye bibembe. Na ndanga bozoka na kukota baba musulman ba mala. Tuzana musulman moko azana kakta mala isa. Akuyebisa yo. Okay. Akuyebisa yo ba passer rebelle bazoka na kuzwa ba kissing. Ona prophétie ya pamba. Nzambe ba sele publicité te. Yaka pananga bien aimé. Ah ba bota kate ba kobota. Ka papa comme kupesa na mabota. Elunge pa ya Nzambe comme pana yo. Okay. Obala kato kubala. Le lot ce sont ba magiciens nyons. Auto yebaka na banzela ba telemaka. Soka simbia ebisio makamba vina yo. Ba koti na église. Okay. Ba komi ku traiter ba mbasu. Ba komi ku traiter poison PC. Ba komi ba mama prophétesse baza ba tolukuta. Okay. Nzamba ebisinga na yebisa bino. 2023 azo silisa batu nyonso ya mabe bazo sila. Bolinga te. Papa toko bonne émission. Voilà, siko lelo nini salara ke na l'église na bino bokoma oromona oche pancarte ya munene. Okomi église net église na yo boye oche ka mingi photo na yo munene mais Yesu azali shute. Ezarani. Bantu bakomi ko sala église ekomi commerce na bandeli. Nzambe tangu mweza ke kuluka Nzambe na ngomba. Nzamba yebisi Moïse. Longola sapatu na yo. Bisiko zale za bosem eza saint. Nzambe ba mona yete. Mutamona Nzamba azalite. Comment yo ke kuluka Nzambe na église? Ozo senga Nzamba pambola yo. Mola di chenes à $500. Ozu ba bote, o mami ki nelongi. Nzambe na bala ye. Nzambe ya lole na bala ye. Nzamba atalike mamo bilamba lo ateza kutu ya $1000. Mazo kusenga ngai azolia te. Bon. Nzambe balataka ba Versace te ba Weston te. Soki ba passer da Kinshasa soy ba comprendre na likolo ya shed foza na makolongulu ngana za makolongulu bozomona. Yo mona passer ni azote na makolongulu na église bakulu bazando kite. Ba luka kanzambe na ba nini o mami kina matoi te na ba nini. Longula ba bote Nzamba za na posa ba plante na yote ba kabelo na yote. Amen. D'avance ba kabelo wana ezakutu bazo kata batu bakufaka na mboka ya barabi ba yekulata olata ka ba malédiction yebite. Okay. Kabelo o bazo yema kabelo. Kabelo yozo tana mutu wana. Bake kukata mutu ya kufa zalaki ndoki muso zalaki sirene ba yekutegela yote na mutu kabelo. Yango moni fine yozo marsete. Ozole lozo pamwa mate makilo basomba bazongisa yo na nzoto makila mutu milango okoma mutu akwiti koma mwana mawa koma segulele papa na lui vérité il y a des vérités na kubimisa batu bakoluba ke papa ozana raison batu musuba ko contredire yango mama passer alati mapa bilamba ya bien ozola kisaba griffe na église parce que yena mutuka ya bien yona mwasi no bomati mundi mavana kana sanga mamba abeti makolo omone bilanzela ebo yebise mama Nzamba pambola yo makambu wane zate apprenez à donner aux autres. Okay. Sunga bantu ozo sala prière mutakwai eloko kwai si ezana ngo milimo mabete ezanzala bosomela ye kwanga na dendo akopika bino bana tinda fe demo bosali na litami chopo eko baluka ezana maladi musuba tatango na kulia ndumba zotsala kindumbe loko yimaka ye kozanga kulia soko pesi ye mbongo ya kutsala commerce kindumba esili kuluna zokata batu po azoluka mwachoke na yamela mwazo dodo na ye yango soko ezate azokata bantu mboka misale ezali mais bantu bazokamba bantu te voilà
tokomi na biso na suka prophète évêque nayebi te liloba nyoko pesa na bandeko na yo avant que o to clôture na ba dédicace bandeko na yo basal na nzambe oyo bazotambola na kobunga tote ya bato la réalisation tote ya bato kotika masumu tote ya bato kulungula bazemi papa kene na église ba yebiso te ya ba ser bulungula zemi te bolinga mibala bato te église wana bato bakuluba amen te bando tala oka Rwanda bakuluba amen te ezana ba pasam so yo te ya bantu kobanga nzambi pa mukolo église biso papa mate wana bateka bote papa akode déjà était maka mususu ukimisa bandimi voilà tokomi kosala la nzambe pona ba bien privé na biso voilà bote ya bato kubanga nzambe bote ya bato ko remercier nzambe kolesa nzambe bileji na ye ya bien mama nzambe atali singa oba professeur dukuta nzambe lobi avo pamwe kende ko loko ya cher yela biso $500 luko offrande moko ezo ganga ah papa mama oyo asala komesa mafuta mbila to ya mapa to ya saki ya makala ayela yo 100,000 papa 100,000 francs congolais futela bana minevel te yo mona place ni passage okabula bandimi mbongo ya mabonzi attention mama boya kuzwa moi c'est mon commerce nanu esalama te okay nanu esalama te na webisa bandeko nyonso basala nzambe nyonso tosala nzambe na mutema ya solo okay toboya masumu tolakisa bana nzambe la résurrection kobanga nzambe mate wana ezalaka lisusu te okay bamusicien oyo bazokufa nazongi na pardon na yo watu bombe yango tukulubela yango na deuxième émission okay bozolobaka papa oyo asimi papier eza mabanga okay baba mwana oyo bersa yembi libanga yoyo eza oyoka yango pe papa ado tininga na te na boîte na côté yango mo comme église nga tala kaka tala nzamba tinanga bisanga papa kota na boîte moko sana bandal ser moko azawa na kende kuyambisa Jésus papa na koti batu balati biloko kwao otali bana maso otali tai ondimite inspiration ngekima otali olobike mwana basi basali voilà na koti na binzambe otininga wa palu te kende mwana mwasi wa linga ye linga na landi na binzambe ne preuve boye papa otininga boye na sumuka na landi na simbiser wana bi papa maman Jésus t'aime alandanga libande papa libali balinga ngai batraga ngai mais lobeli bana kombo bimiso wana eseduli ngai bako kutinda yo sa l'évangélisation place ba yanke bazomela bombe place bazomela gene nde place bakuye basoza passer dans solo okay ne jugez pas mais oui ne jugez pas yo zo seka mutazomela bank oseki mutu wa milango yebeloko commissaire milango parfois bakambu ya vie okay ozomona donc tangu na kuya deuxième na kuya na buku na bakombo ya bantu nyonso na kuya kufungula ba vérité za caché bana nzambe bapambwa na kupesa numéro na nga soko kubenga nzamba kupambola yo me na bwaka nanu mabanga bwakako na bwaka mabanga soko lobi mabe nzamba jiji okay eza mabanga papa na bandi na Colossiens na biso papi gen zamba pambula le manager Tigana matuma zamba mona yo zamba pambula héritier kataku papa lupango héritier kataku zamba pambula yo papa présent papa Gilbert espace Tukin na bana mamota zamba pambula yo bakaf famille bakaf zamba pambula papa mbayo camarade papa Gilbert zamba pambula Gérard Mascotte mutombo apambula yo zamba pambula président Hippolyte Yolam papa Hippolyte président Hippo mutetela ya solo zamba mona yo docteur Medar Lumbu zamba mona Frida Tamba mamana Frida Tamba mamana na Ketsa Tamba mama Frida Tamba la patronne Frida Tamba zamba pambula yo apambula groupe na biso ya théâtre bazo sala musala bien bana ya temple de création na groupe ya président Dada Mwama be Nzambe bo continuer kusela nzambe nzamba kutombola bino amen nzamba pambula artiste kichaka apambula Jean-Pi au Congo apambula Zuzu Frida Tamba na bandeli apambula papa Smith Tomo ya Tegra pourquoi pas président Vianney
pourquoi pas Trésor Chimbombo ya lola apambola yo numéro nanga ezali nazo pesa Oui. nabwaki bana nyonso bazali awa bana nyonso ya temple nabwaki ba artiste comédien nyonso mpo ngonga eza moke Okay. namoni mbeli azosufre nga soko obwaki nga te na kutomboka upesi mpe mbongo te nabwaka yo te Oh, évêque, nawe ko landela choke. papa celui qui t'ava l'hôtel mange ou à l'hôtel Ok. oyo asaka na paka jomagulia nini Na pakajo. omoni ke na ruzio Voilà. numéro nanga ezali plus 243 code ya mboka na biso 089 36 15 887 na bandeli plus 243 089 36 15 887 zamba apambola bana basoda nyonso apambola bana kankokolo bambola mama Brigitte zamba apambola bacolonel apambola barsifas baajida bana basoda na kulobela mpe bana basoda na émission ekoya bana basoda ya intelligence bazali Ok. totraite bango lokola bavoyu te Ok. nakoya kolobela bofele nakoya kolobela bapase oyo bateyaka na mituka Ok. oyo batambolaka na bafota bofele bazwi mbongo bazolesa mabumu na bango Voilà. nakoya kolobela yango Ok. nakoya kolobela lisu banto oyo papa oyo bazobuka bandako ya bantu nakoya kolobela makambo ebele oyo eza kashe Voilà. mpo na temps Et moi liloba pona mboka to shité. liloba mpo na mboka tala kaka Talaka. nzambe baforsaka ye te Voilà. bato babi kosambela te ozosenga nzambe nabala nabota na voyage te senga nzambe eloko moko nzambe aza koko na yo te noko na yo mpe te osali makambo na yo ya mabe ozosenga nzambe te basengaka nzambe eloko moko okokosala mpe 1 mois ozosenga nzambe eloko moko nzambe apambola bacameraman na biso baza wana badoke bakombole moko ezoshapenga apambola abed apambola mpe ndeko na biso wana pembeni Voilà. Shaddai nzambe apambola yo Nefri Yang Sara Solokovo apambola mokonzi na biso aza wana kombo na yo j'ai oublié mama nzambe apambola yo apambola sara na biso ya munene aza wana namoni ke toclôturer Voilà. l'émission ya lelo apambola mwana na biso kombo na ye innocent apambola ye namoni na silisi Amen. Évêque. apambola papa mkuwa Voilà. Papa comédien papa mikuwa nzambe apambola yo Amen. Ok, merci na Bajunior Sobolandi et Code Parcours ya Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse Mokonza Mibali tout ya monde tozaki bongona évêque ya église ACT Assemblée chrétienne Talakaka. Donc boyoki na deuxième émission de Mabeko ya lisusu. Alors merci na patron leader d'Ali Monka depuis Paris. Na moni bongo coach Day Miller depuis Paris ici c'est Changu donc tozali wana merci na bino nyonso bolanda kingai zamba pambola mwana biso ayeke retard edi biso bagratana Christelle bayamba nzamba pambola yo voilà c'était là Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse Mokonza Mibali tout ya monde na kotika tante tek L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu!